La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Mbote balandia Ursule Botelwa TV, mbote bandeko bolandaka biso. Lelo toye ko partager na bino likambo ya Aïda. Tomoni likambo esali polémique. Aïda kufelaki, en tout cas, Mosanto kufelaki pe mama. Aïda bimi aye ko sala sortie médiatique pour aya ko expliquer relation na ye na mama na ye parce que biso kaka ba congolais batu kaka toke ko comparer eleli Aïda na eleli ya Mosanto. Vraiment peuple congolais toza tellement na ebite so ki mitema mabeka so toza ndenini en tout cas na ebite peuple congolais to amite mamabe soki lelo Aïda abimi aya koloba lelo Aïda a préféré aya ko expliquer parce que peuple congolais to comparer kolela ya Aïda na kolela ya Martini Mosanto sans oublier que mutu na mutu ana ndenge na soucier la takaye e ana mutu musu soucier la takaye na kolela e ape na mutu musu soucier la takaye na e ape na mutu donc mutu na mutu ana ndenge na ye mutu na mutu ana balolenge na ye souci ezwaka ye. Alors ce qui te komi ya ba comparaison to ya ko comparer Mosanto aleli mama na ye Aïda kuto alela kite Aïda kuto sala kibo eza vraiment bien te. Alors lelo e poussé Aïda aya ko expliquer relation o azaki nango na mama na ye o akufaki par rapport ya ba commentaire ya batu par rapport ya batu ndenge bozolo bela yango eza penza kitoko te tokoki jamais na ebite peuple congolais so basala abiso ndeni olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavcare solution ya santé na yo. tokoki jamais koko matina niveau ya koya kobanda ko comparer eleleli ya batu. Est-ce que ça penza na sens? Ils en a sens te. Alors, nauti ke la bino to landananu Aïda kapilasi après tozonga to ya kusala analyse na biso to ya kolobela non likambango kaka ndenge e zalaka. Nzamba lola pambola bino en tout cas batu nyonso bozwaka temps ya ko partager ba analyse na biso batu nyonso bo soutenaka Ursule Botelwa TV nzambe a pambola bino. Sans oublier maman na biso mama princesse Allegria maman Yvonne la maman de mon cœur Coco de mes enfants nzambe a pambola we esika ozali koto peto moni mama na biso Linda bukulu ya balinda nzamba pambola yo maman Madeleine Keita de mon cœur nzamba lola a pambola yo boza tellement ébélé Christella de Dios Marie-Jeanne Bolokwa batutu obo soutenaka chaîne na biso kende liboso nzambe a pambola bino. Alors bande konanga ceux qui zambala no ya liboso okoti na Ursule Botelwa TV au s'abonner au commenter au liker au partager biso na Facebook partager biso na WhatsApp et puis partager biso na Messenger. Donc, meka ko partager biso partout et ozala malamu mingi. Message ya Aïda esalinga penza pasi. Esalinga pasi pourquoi parce que kotala ba commentaire mutapesi kutu message na ye a lancé message na ye pona ko expliquer biso malgré ça mais ba commentaire na biso ezolanda ye kati na message na ye o asali pona ko expliquer biso relation ya ye na mama na ye o yakufaki mutu na mutu ana ndenge na ya lelaka
mutu mosusu akoza na susi na ye ezaka alia mutu mosusu akoza soki akomi na susi ata akufeli me ntango azolia ebele nde aza kose konsole eza mpe na mutu mosusu ntango azolela azoganga nde aza kose konsole eya mpe na mutu mosusu ntango avandi kimia azwi kanda nde aza kose konsole. Alors mutu na mutu ana ndenge na ye azwaka consolation elingi koloba te soki mosantu aleli mama amibambi na se amisali boye aida palela mama bongo non mutu na mutu ana ndenge na ye mutu na mutu ana batemps fort ntango tokufelaka tozwaka émotion par rapport ya batemps fort oyo pasa na mutu temps fort temps faible oyo pasa na mutu wana oyo akufaki aza cher pa na yo asala boye tout ça ça compte. Toyaka kaka te na bas histoire na biso ke non aleli mama te asali boye pasi oya monaka biso tomona yango te. D'ailleurs Aïda expliqué biso relation oyo aza nango na mama na ye a expliqué biso mosantu tomoni façon aleli mpo bafilmaki ye batiaki na réseaux sociaux soki bafilmaki ete batiaki na réseaux sociaux te tolingai mpe tomona façon oyo aleli mama na ye te. C'est ça. Alors, à un moment donné, il faut toi arrêter. Biso to koma lokwa internet to koma lokwa jugement. To koma koya ko juger bato. Mo ile kilanga. To koma lokwa koya ko juger bato. Alela kite, asala kiboe. Bato musu ba koma longwa kuna olingara mama bino angote. Oleli ete. Non. Non. Ya kitoko te. Mutu na mutu ayebi, ni mutu na mutu azana balolenge na ye. Mutu na mutu azana balolenge na ye. Souci oya azana ngona lobene émission nanga na saki bandeko bozi anotiela bientôt landaida. Souci oya azana ngwana eko kanana ya bisote. Aibi relation zaki ngona mama na kufaki. Aibi relation d'ailleurs non azo expliquer biso yemoko pourquoi. Si tu poussé à expliquer dans les réseaux sociaux, ils ont vraiment quitté côté. À un moment donné, bandeko to yaka ko stresser batu na ba commentaire. Bandeko to yaka ko stresser batu na ba histoire ya batu ke ye penza ala kisaka nini. Alelite. Bino boka sa so mutazo bambana na kolela ndi ngola kisake non. Mutu ana souci par rapport ya bato bavandi kimia. Bokani sa bongo. Keso mutu olela mutu ana souci par rapport ya bato bavandi kimia non ezara bongo te e ana bato mususu aleli kati na bonzambe e ana bato mususu mosantu toyoka ki to baoloba ne s'il te plaît lela kati na bonzambe toyoka ki réponse mosantu abaki balela na bonzambe ngo ndenge nini bo expliquer ngana lela na bonzambe mutu na mutu ana ndenge na yalelaka e ana mutu mususu pe bwa kufeli aolela na ba réserve e ape na mutu mususu akufeli aolela mi bamba na na se donc pour vous dire que mutu na mutu ana ndenge na ye. Alors tokoki jamais koya na réseaux sociaux pour comparer eleleli ya batu. Nous sommes pas là pour comparer eleleli ya batu. Pour comparer ya lela ki boye, ya zongisa ki boye, yekuta mi bambaki, yekuta mi tikaki, yekuta lalaki na mabele, ya lalaki na mabele te eza kitoko te. Alors la famille sans plus tarder, na otie la bino tolanda Aïda Kapilasi, zana motema malamu ya ko emelenga video, zana motema malamu ya ko partagelenga na Facebook, na WhatsApp, na Messenger, et oza malamu mingi. Partagelenga video, tala analyse lokola mokolo, sala pe analyse ya o Aïda alobi. Est-ce que asali mabe ndenga ye ko éclaircir biso? Est-ce que Aïchou Aïda asali mabe ndenga ye ko expliquer biso, ndenga ye ko lobana biso asali mabe to asali malamu? Est-ce que fallait avant da kimia atika likambo ngo kaka to asali na bien ndenge aiko expliquer ngapo nanga na moni que oui exactement Aïda asali bien ndenge aiko expliquer biso asali bien po batu batika kukie kotiela kai ba commentaire po batu batika koloba ndenge bazoloba wana mutu na mutana ndenge ne mutu musupa kole to monaka na ngamba ba voisin to monaka misho akufelaka papa ya banda ko banga na yazo ko kana ko lela tazo ko kata obimisa ma misute azo banga na peut-être ba ko filmer ye ba ko tia na réseaux sociaux ba ko tia boy mutu na mtala na ndenge ne ena mutu mususu na miso bata ko kane ko lela te ao banga na ye mezana mutu mususu ao tala bolingo ao tala
temps fort, temps faible, parcours au passé dans moto. Aolela par rapport à ça. Maman azakelo kwali sekite. Bison sotobi ke maman zelo kwali sekite. Ko perdre maman eza passe utaka na modon. Pasi yo moko za maman ici kozali tala kaka siko yo bana na ba perdre yo. Tala parcours na yo, tala vie na ozo mimana bana na yo, ale bana na ba perdre yo. Vous voyez? Donc, ce n'est pas facile. Alors, Aïda pe a expliqué, Azape na ba raison na ye, a expliqué pendenge na ye o ya expliqué. Nous sommes pas là seulement pour tout fingara bango. Nous sommes pas là seulement pour tout jijara bango. Oza mwana mabe, oleli mamate, oleli boete, osali boete. Toza wanate, kakapo na yango. Alors, sans plus tarder, noti la bino Aïda kapilasi. Noti la bino esiko to landae après na kozonga lisusu pour que naya ko lobela. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez-les na Facebook, partagez-les na WhatsApp et puis partagez-les na Messenger. Bandeko boza ko s'abonner tango s'abonner pour na ozo ba question belé na ba WhatsApp tango bozo ko mela rabiso ke tozo mono li soutien oyo kana li soutien boendenge. Alors bandeko boza ko s'abonner to lo bara toujours tango s'abonner, activez les biso cloche à notification. Donc, tant que vous abonnez, activez la cloche de notification. Cloche de notification, ceux qui ont activé yango, yangonde et ça là que prochainement, tant que vous avez analyse nabiso Hollanda biso et si kanyo sokozala. Yao bomo nabe takasete, quand vous abonnez, il faut toujours activer la cloche des notifications. Pour ceux qui te côté ici émission, vous allez notifier. C'est-à-dire, téléphone na yo ko sonner si vous allez et vous y a le message au monde que non, il se vote la TV kuna à côté ici émission, à côté ici analyse. Yangonde ça là que au pousse na po oya kotala. Alors bandeko bo comme la biso c'est que tant que vous abonnez qui, bo activer qui ba cloche de notification te. Donc et ça simple zonga kala na chaîne na biso activer les biso cloche de notification. Donc bato boza ko s'abonner siko bosa la yango pour que demain ou après demain bo mona lisusu ba analyse na biso ndenge e koleka. Aimez la vidéo alors Tolanda. Hello, coucou les gens, j'espère que vous allez très bien. Nasali vidéo pour nous remercier batutu oyo bazalaki nanga elongo tangu na zwaki sango ya liwa ya maman. Voilà. Namoni ba message na bino ebele que Dieu vous bénisse. Na ba page news surtout au ba posta kinga. Vraiment que Dieu vous bénisse. Il juste à éclaircir biso que maman au noté kokunda c'est pas maman biologique. C'est maman biologique n'a pas été parce que n'a précisé quitter tant on a posté qui. Asa maman a beaucoup linga. Voilà, maman a beaucoup linga. Depuis les mois bouquet. Voilà, asa maman a beaucoup linga. Vraiment Aïda m'a trop na vie. Donc maman a botinga zaka na Luanda. Atebele ba yebi maman dada biwale azalaka na Luanda. Mais oya kufaki aza maman bokoli yemta bokola kinga yetu. Donc azaka ka maman et voilà. Ngapa na maman ne choisa maman et en plus ça maman ou vraiment ce qui n'a zaka l'éducation moi muke ya bien grâce na yepé. Vraiment Alexandra commerce Alexandra nini ya koluka deni ya kuvana batu donc c'est ma mère. Donc voilà ndiango bomonaki nazaki vraiment abattu na liwana ye et voilà parce qu'il y a des gens monsieur wana va préciser. Voilà maman a botinga maman nanga biologique aza en vie aza na Luanda oyo na otiko kunda aza maman nanga oyo abokoli ngai. Voilà nayebi ke na ba commentaire boza bato ba détail ebele donc naza na temps détail te ce que je vous dis que aza maman oyo abokoli ngai yene muta bokola ngai. Donc voilà et merci beaucoup. Na bandeko tu o balanda kinga bandeko tu ba soutenir nga ba ope ba kanisinga ata na mai ata na jus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vraiment vous bénisse. Nzamba kanisa bino oyo
bosunga kinga na épreuve o no tiko kutanango. Vraiment merci beaucoup. Na baki na ozela matanga ilika après na ya ko éclaircir biso. Voilà, donc c'est un peu ça. Bonjour. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Na batutu oyo ba soutenir nga na batutu o walanda kinga. La vie continue. Nangolo Nzambe tozo bomba na Nangolo Nzambe. Film se continuer Bevu ils ont continué. Donc voilà. Merci beaucoup. On se appelle de partout. Laissez-nous vous comprendre que petit Poutine Azali. Donc écriture Azali à Moussouni. Merci à ma chef Nanga. Merci à chef Yves. Merci à Fifi. Merci à ma caméraman. Vraiment accompagner Kangai. Na histoire. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci à Mendeko. On va poser partager film. Voilà. Bon souvenir. Bis au tchakapé que de la chaîne, vous identifiez à la chaîne. Merci beaucoup. On va pas tout poster film la biso BV. Film on est à film à Aïda Gladys officiel. Après BV, vous avez su histoire en soso. Vraiment que édifier biso ma casse. Que Dieu vous bénisse. Tolandi Aïda précisait bien que oh wana kufaki azaki mama na yepete mais azaki mama oya boko lié et lingi koloba te ke yango nde Aïda alela kite non to lingara te ko comparaka batu nyonso mutu na mutu ana ndenge na ya kolela tokoki jamais ko yasu ko comparer batu ya lela ki makasi ya lela kite eza na sens te. Eza na sens te. Na ebite biso peuple congolais so tozakana ce qui comportement wana tozwaka ngo wapi. En tout cas na yebate. Na yebate ce qui comportement wana tozwaka ngo wapi. To lingi ko comparer même babilo ko mora mikie. Ce qui yo yina mutu peut-être que loba par exemple oyina Aïda po azaka muta belle vie. Mais yango te ezotinda yo oya ko comparer. Yango te zotinda yo oya ko comparer ndenga Aïda lelaki Aïda kuta lelaki te mosantu kuta lekie na kolela mosantu kuta sa montre ki alingara mama na ye Aïda ela kisaka lingara non toko bando comparer te mutu musu pa kolela makasi mais après 5 jours 6 jours souci pesili mutu musu pa kolela te mais ana souci makasi na nzoto na ye. Eza kitoko te. Courage na Martini Mosantu ana pasi obungisa mama ba oba o comprendre nango ezaka ba oba bungisa mama bangonde ba o comprendre pasi wana ba oba bungisa papa to pe ba oba bungisa être cher bangonde ba o comprendre pasi wana batunsu ba o comprendre pasi wana te. Mais chose grave muto ana pasi boye bobandi ko comparer yekuta lelite yekuta lelaki yekuta sali boye kolekai tout ça po bomonaki photo o to postaki po bomonaki ba photo o Aïda postaki lokwa ya demande à mariage na ye mais dommage ezaki demande à mariage te ezaki demande à mariage ezaki ba plaisir na bango ba loisir na bango ba sala to monaki ke mutu wana ezaki ya fifi ezaki mobala ya nani te biso soto yebi ya fifi asala théâtre. À un moment donné, il faut tout tika ba comparaison. Bo pousser aya koloba relation o azana nguna mama na ceux qui a commis na niveau na c'est parce que boya ki koloba. C'est parce que boya ki koloba na réseaux sociaux. Eza po afinga mingi. D'ailleurs place mama bobo kolina ya kufila ki Aïda zaki wana te. Azaki wana te to mona matanga ndenge leki to mona ki ndenga postaki eleka à l'amiable bakundi eleki. Congolais veut dire tozaka na mentalité wana ke mutu fwa mi boma soki mutu akufeli fwa lela mi bwaka na se mentalité wana tozana ngoka ke te mutu soka akufeli fwa mi bwaka ifwa mi boma poto mona ke mutu azana susi fwa konda non. Comportement na biso ba congolais to na mentalité mo il faut to bunda pona yango elongwa na ba mémoire to pe na mitu na biso. Comportement na biso ba congolais il faut to longola comportement na ebite ceux qui to za influence ceux qui za influence na ebite d'après biso to kanisa ceux qui mutazo mi bwaka na mabele yenda leki batu nyonso na souci mosantu ana ndenge na ya leleli
mutu musu pa kufeli ana ndenge na ye tomonaki nani muchopi pa kufelaka mama azaki pe na bandenge na ye alelaki mutu nyonso akolelaka ndenge moko te mutu nyonso akolelaka ndenge moko te. En tout cas beaucoup de courage na Aïda Kapilasi oyo akufeli mama mobokoli na ye. Mama mobokoli azalaka kaka mama mobokoli azalaka kaka mama kobota eza pasi me kobokola pe eza pasi po muto abokola yo apesa yo éducation ya malamu aédike yo na banorme na ye aédike yo na balolenge oyo alingeli. En tout cas ezalaka facile te po muto abokola yo na balolenge wana. Alors Aïda azwa éducation moko oyo biso nyonso toyebi ke azalaka impoli te oyo biso nyonso toyebi ke azalaka na éducation na ye ya bien. Non toyoka te Aïda fingi mutu na réseaux sociaux, non toyoka te pena Aïda fingi mutu Aïda ye asali bo non toyoka te. Alors ça montre que aza na éducation ya bien oyo azwi epai ya mama oyo abokolaki ye. A préciser bien ngata na salaki analyse da lobaki Aïda mama bango azaka na Angola na mona ba photo ya mama ba Aïda na mi lobaki est-ce que oh mama ba Aïda pona mona ba video moko Aïda tsaka ton bakendaka ba gag mo na Angola bazaki na nini mo bakendaka na Angola bo tsaka ne mama bango bando yela bango biloko ndenga bando kabolela bango biloko Aïda tsaka ba video wana mama na yazaka na Angola. Mais comme alobaki a précisé qui peut être alobaki kaka que j'ai perdu ma mère a précisé qui te soit pesate moi pe yako ça la autrement ezate. Alors tout tika ba comparaison wana eza malamu te. Mama mobokoli aza mama alela ki na balolenge na Aïda kufela pe yaya awat soki leki soki yaya o amwasi akufaka wana to mona pe façon alelaka. En réalité ana mutu te ke ya komi bamba ya kolela sondeni ana muta ya milelo te. Mutu na mutu ana balolenge ne. En réalité muta ba milelo te to mona ndenga akufela grande sœur na ye alelaka pe na balolenge na ye alelaka pe na ba limite na ye to mona ndenge le kaka. Donc bref totika ba polémique wana tozaka nango na réseaux sociaux ba polémique ezanga tina ezaka penza malamu mingi te. Courage Aïda Kapilasi et puis courage na Martini Monsanto. Ndeko zwami na émission na biso bandeko bolandaka biso bandeko bolinga Ursil Botelwa TV. En tout cas nzamba lula pambola bino yo o koti na émission na biso na pokwa lelo nzambe apambola yo. Nalobaka toujours abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Ba partage na bino boyebi combien na sepelaka nango ba abonnement na bino ku kolobate. Donc tielanga libone wana e uzamala mingi emelenga vidéo et puis tant ozo s'abonner activez les biso cloche à notification pour que prochainement au raté bisoté tielanga libonnement na yo aimer vidéo partager na Facebook partager na WhatsApp partager na Messenger tindela baninga lien bakota balanda partout et uzala malamu mingi. Vraiment tokutani à la prochaine occasion soki tata nzambe a zongité. Bisous, bye. Hello, coucou les gens, j'espère que vous allez très bien. Na sali vidéo pour nous remercier batutu oyo bazalaki nanga elongo tangu na zwaki sango ya liwa ya maman. Voilà. Namoni ba message na bino ebele que Dieu vous bénisse. Na ba page news surtout au ba posta kinga. Vraiment que Dieu vous bénisse. Il y a juste un éclaircir biso que maman onote kokunda c'est pas ma maman biologique. C'est ma maman biologique n'a pas été parce que n'a précisé quitter tant mon apostaki. Aza maman a beaucoup linga. Voilà, maman a beaucoup linga depuis les mois muke. Voilà, aza maman a beaucoup linga. Vraiment Aïda m'a trop na vie. Donc maman a botinga zaka na Luanda. Atebele ba yebi maman dada biwale azalaka na Luanda. Mais oya kufaki aza maman bokoli yemta bokola kinga yetu. Donc azaka ka maman et voilà. Nga pa nga maman ne choisa maman et en plus ça maman ou vraiment ce qui n'a pas l'éducation moi muke ya bien grâce na yepé. Vraiment Alexandra commerce Alexandra nini ya koluka deni ya kuva na batu. Donc c'est ma mère. Donc voilà ndiango bomonaki nazaki vraiment abattu na liwa na ye
Et voilà, parce qu'il y a des gens, monsieur, on va préciser. Voilà, maman a botinga, maman nanga biologique, aza en vie, aza na Luanda. Oyo na otiko kunda, aza maman nanga, oyo aboko lingai. Voilà. N'ayebi ki na ba commentaire, vous savez, ba détail est belé. Donc, dans un atteint détail, ce que je vous dis que aza maman oyo aboko lingai. Et n'aime ta boko langai. Donc voilà. Et merci beaucoup. Na bandeko tu o balanda kinga bandeko tu ba soutenir nga na ba ope ba kanisinga ata na mai ata na jus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vraiment vous bénisse. Nzamba kanisa bino oyo osunga kinga na épreuve o no tiko kutanango. Vraiment merci beaucoup. Na ba ki na ozela matanga eleka après na ya ko éclaircir biso. Voilà, donc c'est un peu ça. Bonjour maman. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Naba tutu oyo ba soutenir nga naba tutu o walanda kinga. La vie continue. Nangolo nzambe tozo bata tozo bomba na nangolo nzambe. Film se continue Bévu ils ont continué. Donc voilà, merci beaucoup. Nous on appelle de partout. Laissez-nous vous comprendre que petit Poutine Azali, donc écriture Azali à Moussouni. Merci à ma chef Nanga, merci à chef Yves, merci à Fifi, merci à ma caméraman ou vraiment accompagner Kangai dans ma histoire. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci à Mandeko ou pour partager film. Voilà, bon souvenir bis au tchakapé que de la chaîne, vous identifiez à la chaîne. Merci beaucoup. Dans la page tout va poster film et la biso BV. Film on les a filmé à Aïda Gladys officiel. Après BV, vous avez su histoire en Moussoso. Vraiment que édifier biso ma casse. Que Dieu vous bénisse. La santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xilebo Teloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta.